Nabi journaliste Gauthier Seyit. Wani. Nabi journaliste en route pété. Nabi pena mutafundi était donc bango surtout nabi na bango te. Mutafundi est un artiste fali. Nabi était. Pardon? Nabi était. Omoni biso bato wenge. Yonga linga wenge. Po wenge toza mibali. Wenge toza ba nerf solide. Wenge zo kesa bibali banda wenge zala tangalanga un seul ministère wenge obe leader wenge. Oyo akangisa mutu o afunda mutu na justice. Mwana mobala alela te. Mwana mobala alela te. Non moni lelo kosa leka e komi trop na musique na biso. Donc bato ba kosa bato trop, ba kosa leka eleki trop. Ya mona bato ba ko supporter vérité te. So ba timeli kosa leka na yo intelelo okomo lela. Okomo kangsa bato. Okolela yo na nani? Yo kosa bato. Sabo ba timeli yo. Eza mamba kosa te. Mais wenge toza bato ba finga biso koleka. Ba finga papa chéri jibem piana na niveau moko ba ti o abeli liboma. Le roi de la forêt wera son ba finga yeti na mwasi na yeti na bana na ye. Petit lelo ba continuer ko finga ye. Faire gola ba finga ye aleleki na ye ma bele loba ma faire gola Jésus de nuance abeti yango kara. Héritier Watanabe, Gogan, Bafinga etina ndaku na yo avant na ndako a deux chambres salon, aza solama peka, aza nyonso tout ya mokili balobi na ye. Héritier Watanabe tant qu'un homme, abetango karati lelo. Donc pour dire que wenge biso to mibali, basi nem to baswa na pamba, basi bali ko kangsa batu pamba, basi bali ko funda batu na justice. Mais mobali, un vrai homme, akangsa mutute. Parce que toi na monde à Kotakoli, oye. So yo ko finga ngana elio kara. Zala na maîtrise, eloba mèche 30. Zala na maîtrise. Zala na maîtrise. Roger mwana mboka. Donc moi na nyonso tu ya wenge. Moi na nyonso leki na wenge. Ozala makila adeni ya wenge, yeba ke likamu na pire Roger Kotango. Bogis popema. Ke yaza de wenge te. Totako mona plus. Bande on a biso muso la team pe na bango tunako sala moi ja par ndeti nani ba information pesa ki pona bande ko na ola na français zara ke alingle msa flatter patron na etango ngana patron na héritier to bani likemba na ma campagne française zala te français on mona bimé passer le yo. Qu'est-ce qui s'est passé encore na bande ko yo batikali na Londres? Bon yebisa orchestre nino ekena ipoto mikolo o ke mutatikali te. Marmango banda lelo te zali rythme la musique na biso. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Moulaï. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 euros lors de votre premier envoi. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, Ngenaïf Sarabino toujours. Nous, c'est plus l'actualité. Quand je vous dis c'est l'actualité, c'est l'actualité. Moussa le Bengibiso, Toso Anabino Mouke. Aujourd'hui, par rapport à cette émission, j'ai encore une fois le réel plaisir. Il y a Rosolana Bino Bandero Botala Abiso, pour Topé Sarabino plutôt. Bandela Anos. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, moi, je suis Rabino. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Toro Solo la Lelo. Na Piroge Otomesa na Rozoaye parce que tu es du côté de Wenge Musica, Maison Mère, qui est Bandero Moussous Batikali, Toro Solo na Piroge. Mahamou Belé, on va parler plus d'actualité, ils ont dominé dans les médias en ligne.
pourquoi pas tout sur la paix sous ma solo ya moroté donc tout sur la tout voyage na bango et le kakindenge nini il fallait ba misusu balanda ba keita et lelo qui deux personnes batikali avec Pyrogen on va essayer de décortiquer cette émission ensemble ngala Pyrogen to mesana ko balader na biso to me ko pe beta tour na ko taller na résidence na awawa mais na bike abege fona ya mona mboka Pyrogen abege fona ya donc ngala bino na peut so to rolo bandenge nini mais botala ka émission na biso pour découvrir moi bah facette cachée batami kuna ndé pour faire comprendre bino couleur et émission na biso. Avant de commencer cette émission, Arnaud Azarabon, on a assistance le réalisateur de cette émission. Tobo Sanakate, Tobo Sanité, la grande équipe de Congo Mokili, Tobo Sanité, Bandeko, tout, Sims et Sele, Tobo Sanité, Anel Kabafosset, Yaline Moumba, le premier partenaire de cette émission. Pyrogen Mona Mboka, Ami Bimeli Goutou déjà et Moko, avant que tu na Kota. Mon Mboka. Ouais, papa. Bonjour d'abord. Ouais, ça va. Mboka na yango. Ouais, bon ici. Ouais, ça va. Na la topé moi micro na yo déjà. Problème exact. Photo sur la moi pardon vraiment lelo. Na la posa, na poto ba comprendre on dirait moi ba 12 l'équipe moi trop. Nini mais to so la ga na yo. Ouais. To so na yo. Pyrogen mon Mboka bon d'abord santé. Ouais, Ibrahim santé ça va. On est au moni nazo bima otumbangu. Naza na rendez-vous na Georges Tchata. Balobi mikolo na kolozi eza Georges Tchata. Oh, yaka ilunga kala la o. Te mikolo na ilunga kala la. Papa, wana yo. Ngana biso ko ngai penza ke mikolo yo. So tu ni même ba mamile la ba Isaac Maï bani ba bige na kolozi c'est Georges Tchata. L'homme fort. Non, le président Georges Tchata na PC ba mbote belé na bazana M22 business fiston Ituku donc. Fiston Ituku. Représentant valable. Il y a panneau solaire. Na Kina. Na Congo. Fiston Ituku. Voilà, ya on na écouter na bango rapide bon. Na écouter un peu na yo. Problème souni. Ah, neni santé na mo na santé à le roi de la forêt Big Boss. Ouais, santé na savane bozo monara pepele ambetolo tous pepele ambetolo Pyrogen abino. Mon Mboka yo, porte-parole certifié de Wenge Musique à Maison Mère, le chargé de mission. Le chargé de mission. Ouais, il donc en forme. Hein. Et après, on a souhaité bon retour au pays. Na Big Boss, Werason, le roi de la forêt. Le phénomène, le grand formateur. Hein? Et si Gazali, donc, bon retour au pays. Et bon retour au pays dans l'orchestration, Mobimba, Papi Kakol Sebondo, Nabarsi, Seigneur surtout. Bah, Michel absolument surtout donc bon retour on a bino. Bon retour au parfum d'hiver au Azonge la episode na Mboka. Ouais, parfum d'hiver, archi chanteur. Il est bien avec l'intello. Archi chanteur, mais archi chanteur. L'intello. Ouais. Mais puis Roger, le roi de la forêt Azonge de Mboka. Le roi de la forêt depuis lundi, bah quitté déjà dans Sankara donc bazar dans le Congo. Donc Mboka est au calme. Pepele. Au mon anga monte puis Roger. Puis Roger, poto bana d'abord. Pourquoi bisabana poto bota la onini? Pour retenir Nini parce que voyage à Werason les agis combattu la veille il y a concert tout le monde qui la salle change qui belé le dernier jour il y a concert bah louer concert on a 4 heures au moins 4 heures il y a promotion on a 4 heures 2 heures la 2 heures voilà merci beaucoup donc cela veut dire bah louer salle na 10 heures publicité salamine à 17h30 18h, 19h, Batoubaye. Voilà. Donc, 18h, 19h, Batoubaye. Mais puis Roger, parce que le roi de la forêt a salé publicité à 2h du temps, mais tout le monde dit carton et Roussaranaté. C'est dit à quoi? Quels sont les secrets? Il y a le roi de la forêt Werason. Secret à Werason, le roi de la forêt, c'est d'abord un phénomène de la musique africaine. Aza d'abord phénomène, c'est quelqu'un qui a salama inattendu. Ou a salama batouba zelaté, a salama exploit. Il y a un phénomène, donc phénomène Werason. Deuxièmement, aza bosseur, Werason aza bosseur, grand bouliste, grand stratège. Donc on a donc chaque temps à boulard toujours lobby na rozalana nini. Donc et en plus Werason aza mwana nzambe. Werason aza mutabotama le 25 décembre jour mokona naissance ya Jésus-Christ au mokili mobimba ba fêter Noël. Donc lorsque mokili zo fêter Noël, ba fêter Werason. Yango moni Werason maramna ye eratakate. Donc ouais mamba Werason eratakate. Mabenyo son ya mokili kakanga. Moto akoluka salelo kokaka na komonanga. Makita nyonso bokosala kana kombo na ngai Werason
ekosala rien nayebi ke bolukanga kala naza phénomène bokosala rien donc ayemba makambo oyo ayebi ntina nango réalité mpe komonanaka ouais président d'homme na lule napesi mbote ayebi depuis lule le président d'homme ouais makambo oyo naoloba ayebi yango kwa werason na phénomène yango moni makambo oyo erataka te donc pour dire que werason akende na objectif na Londres objectif ezalaki ake kobeta concert objectif ezalaki abeta concert parce que asolola déjà bacombattant balobaki que non en tout cas plus question ya koempêcher musique ebeta na Londres parce que eza sous na raison te alors Bokecho atakaki azotake Bokecho aza eloko te attaquer Bokecho aza mokinza puis aza eloko te nde omonaki wana aza eloko te tomoni mpe bacombattant mosusu babimaki na veille mais baempêchaki quand même bango en tout cas nayebi so ke bavéritable combattant eza baoyo batie na se mpo bango nde moto babandaki komba eza teke bato boyekuta bato na makambo na bango boyebi nde babandaki te boyekamba pour dire que werason na objectif ezalaki ake kobeta voilà ntango aprogramme salle producteur azwi werason baprogramme salle bino momoni bakomba oyo ebundamaki bakombattre salle wana jusqu'au niveau baannule salle baannule concert te mais baannule salle alors badélocalize yango batia yango na salle mosusu bamemi yango na salle mosusu publicité esalami bate bato wana bake lisusu kuna bake lisusu kosala kotufe baannule lisusu salle et parlant de bakanisaki bakoince werason mais werason alerse bango aza phénomène alors troisième salle ekobima wana tobenga plan C ekobima na 10h 17h basali publicité 18h 19h bato batondi plein ouais tokobeta bamama na mbisi babisingo lera mbisi ya fort oh bamama na nga zana na tuna nango lera mbisi fort pi roje na mungala maman bonjour merdeni oh maboke otie combien bamama château rouge balela biloko oyo bama Claudine Kinwa bama Claudine Kinwa Pauline Soda balela biloko fort boyelobi combien mama 15 000 et combien t'as 10 euros te mais on en France na biso okuta on l'aime 100 euros na biso blague te mais na yo sombango surtout makayabo nde oyo biso ya kina to utaka Lubumbashi kuna biso kaka te oyo ya Kisangani ok oyo ya Kisangani mais mère obi na kosa bino te ba bisinga bochaka ngo ba mafuta nazo kopone te ça va ouais mafuta on sika ba mafuta mo nazo mona nazo pakola mafuta te eza mai eza mai ba nettoyer eza mai c'est bon pour na mo ba poussière ça va bon na ya mère na si ça émission na mbinzo ngana lela mbinzo fort mais na vraiment lela mbinzo fort na ndeka mbinzo na ngana kena balamba la pale na kilebu na moyebo betango mo buyo banini voilà to bande ko solola mona mboka c'est vrai que to so na biso mais bobige partout bato bakendaka prendre ça raté oui qu'est-ce qui s'est passé encore na bandeko yo batikali na Londres premier tour botikalaki deuxième tour tout monde isusu moi bato ba préférer kotikala et ça la dit à quoi orchestre werason ils ont même mouvement munene ce qu'on kotika la bande connaît ça la dit à quoi vraiment bon yebisa orchestre nino ekena poto mikolo o ke mutatikalité orchestre nino ekena poto mikolo o ke mutatikalité orchestre fali ba kimata na ora misema kuna alongwe kolongwa les a des choses différentes alongwa ki pe azana doc na ye alongwa kendaka yaka alongwaki na poto cela veut dire mamango ebanda lelo te Ibrahim mamango ebanda lelo te ezali rythme ya musique na biso nyonso toyeni kolakisa ke conjoncture ya mboka na biso eza mobulu okomprendre conjoncture ya mboka na biso eza mobulu yango omona lea mosusu ti na domaine nyonso toyaka na musique te même na sport omona équipe nationale ba boxeur bakendaki Canada bato batikali omona équipe nationale ba judoka bakendaki bato bakimi même na ba société bamemi bato formation na France bato bakimi okoma eza na ka musique te donc eza ela sake donc conjoncture eza mo mobulu ya omona bato bazotikala na poto mais biso seulement shida danseuse msonne mutu peut-être atikali mais
Bicorino Makaba tikali pona ba performance ya musala na studio. Il fallait qu'il atazongaka. Asa quand même Weranson le roi de la forêt à Korozanga Kochara Bicorine moi poité. Hier la Ibrahim. Tout na épisode. Ouais, vas-y. Bicorine a tiré na Londres par demande ya Weranson pour toi na studio. OK. Toi na studio. Bon studio. Toi travailler studio Morote. Le roi de la forêt promettait qu'il va te travailler en haut na France, en travaillant à Londres. Aussitôt arrivé à Londres, il y a une turbulence à Mambo, ba combattant ba nini, à ceux qui sous temps on a été. Alors le roi Bicorino Makaba za DA. ADA mouvement directeur artistique. Donc il y a un artiste qui kuna po à travailler ba somo boy oyo. Le roi de France a besoin pour Morote. Oui, que Weranson a travaillé Morote très très fort. Souci na ezaki Morote oyo. Et ça a la qualité supérieure le gars qui bouge sans pipa. Il y a un moment dans Bicorine Atikali, mais mouton à celle pendant foot de Mahomet. Et ça, petite sœur Nabiso, Shida. Va récupérer pendant comme sous côté vous. Bon, ils ont Makambu. Donc, petite sœur pas travailler Nabiso Mingi. Sur le roi, je peux couloir grave Vezate. Tu peux se gagner bonne chance. Azale qui Nabiso. Voilà. Mais il y a un péché qui va rejoindre le mouvement à Londres. Ba o batikala ki net ba Golbert ba Dinara ba Golbert bazolele moi trop comment Golbert na patience Golbert a sali na baton Golbert a sali na maison mère azoko ko kende ata Europe te ba memi ata Europe ah okende obi ke na novembre to beta na Orléans oui Orléans na Paris na France eza une heure na Paris donc donc en novembre, en tout cas, Mamtoine est à la régler. Mamtoine est à régler. Donc Golbert a mon poteau déjà. Bon, contacter déjà parmi les poteaux. Tu as contacté parmi les. Et là, nous avons empêché que nous avons un problème à visa. Tu as un visa par rapport à salle ou à Liboso. Mundela dit que tu as Congo, tu as Londres pour nous mettre dans la salle telle. Parce que salle, lorsque tu as annulé, Mundela a pièce sur visa. On comprend. Mundela a passé sous visa. Ezaki bongo. OK. Mundela a dit que tolongwa kin. Tolongwa Congo to ken Londres pour na robeta na salle wana liboso o banilaki. Lorsque banile salle wana, yango moni il y a plein moyen to sous visa par rapport à salle wana. Yango moni bandeko batikala ki bandeko bakei parce que baki na visa déjà o bagena robetela roi. On comprend. Yango moni ba on le voit bazali na visa. Donc, il cause un problème. Tu as un deuxième visa. Tu le Manzaka, Golbert, tu toi et puis ça qui compte le temps. Si tu là-bas, on a Orléans. Na Orléans, en novembre, le roi de la forêt sous la France, na orchestre Mobimba, donc na Orléans. D'ailleurs, on a fait Simbote na Mariette, Badega Schengen, 5 étoiles. On a fait Simbote na président Peter Kamba, Ma Claudine Kino Yo Yebi. Femme en espèce, ma Claudine Kino Yebi, donc pour dire que, en tout cas, je les ai bien, ouais. Mais pourquoi d'abord, est-ce que, bon, c'est vrai que Bandego Batikali, tu peux si bon, bonne chance là, Bango Bicorine, bonne chance là, et puis petite sœur Batikali, on a bonne chance là, donc, Nalina confirmé tout. Oh, bon, pendant ça, on m'a bien le Kouta. On a vu presque 17 000. On a vu 17 000, ça va Kimi. 13, babi tu as 17, tu as 13. Donc, les nègres sabino que, si tu as sabatu, si tu as fanatique à maison mère, il y a Théo Zambrota, si tu as président Bruno Lubi Kambonga propre, si tu as Serge Makila, les dragons de la monnaie, PDG Maloum avocat arme fatale, si tu as président Alain Boussi, cercle royal, Nabevala Moussaï. Wenge musique à maison mère tozongi au grand complet. Seulement 2 personnes on a ebisio bangonde donc batigali donc makaba batigali pour des raisons personnelles de travail. Pas personnel mais les raisons voilà. Mais puis Roger mon mboka c'est vrai qu'atikali pour na ba raison à travail mais Morote à quand Rozo Morote parce que des solo Morote to bande un peu moins kalati. Ouais. To bande moins kala mais est-ce que toko s'attendre nini Weranson a quand même voyage, plusieurs voyages à Europe où on a et il y a un enregistrement qu'on le bat tout mais à quand tu as album Moroti soki otamboli nzela molai na zamba okomi komona basoso elingi koloba te mboka ekomi pene donc ndenge okomi komona déjà bagénérique ekomi kosalama boye
Werason a posé déjà mabanga et lui koloba te donc Morote comme pemeni donc novembre décembre tout ça na Morote Morote comme donc novembre décembre tout ça Morote France avant France maintenant il faut Morote tika la po bato tika da ko savourer mais Werason a zongi est-ce que tu as un programme de répétition vous avez préparé sous nini ba voyage d'Afrique ezali ba voyage à province ezali et puis Roger yo za porte-parole communicateur ya Werason to za la rappel na la team Mwata. Ouais, puis Roger Mwanamboka na za la porte-parole ya Werason le roi de la forêt. Son porte-parole privé ou porte-parole à orchestre Mumba? Orchestre donc ya Werason orchestre na za Wenge musique à maison mère. Je parle de Werason et de Wenge musique à maison mère. Mais je suis le défenseur du clan Wenge. Il faut le clan Wenge ni surtout wana. Donc moi na nyonso tu ya Wenge. Moi na nyonso leki na Wenge. Ozana makila Aden ya Wenge. Yeba ke likamu na puis Roger okotango. Na Adolphe Dominguez so na problème okotango. Na okota likamu na ye. Na okota likamu na ye. Alain Pela. Bogis Mopema. Ke yaza de Wenge te. Na beta na Wenge te. Yaza parolier a yaza Wenge te. Aza parolier na okota makamune te. Bon on a ni te so bon po ibuba. Même bina filé. Aza Aden. Shengenge po Wenge ko na okota makamuna ye. Bogis. Donc motu ye ate a yebsa elonya yemba. Yaza parolier. Na lobi donc pour dire que moi mutu toza Aden na Wenge. Likamba papa chéri Jibem Piana. Soki côté kuna bakoki olobate puis Roger Oya na défendre ye. Likambu ya Emel alias. Soki bakoki olobele te ngana ko défendre ye. Donc héritier tout à fait normal aza Aden Wenge. Héritier za mutu abeti plus de 16 ans paiement na Werason. Donc azo mérite attention na biso so likambu na il faut défendre ye. Ko défendre ye. C'est vrai qu'il faut défendre ye mais tout au monde plus bande on a biso muso la team pe na bango tunako sala moi ja par rapport ba information pesa yi pona bande ko na ola na français zara ke alingle msa flatter patron na etango ngana patron na héritier to bani likemba na ma campagne française zara te français on moi na bimé passer le yo aza master bimé passer le yo je crois bon donc Gino Caporet après c'est le yo mais les ngana héritier tozo ko kemba tozo kemba na nenga idéologie na ma campagne wana l'air ngana zo pesa héritier respectant ngana lokote pour pas ça mutu respect l'air azana loko na l'air mutu ana loko te ça différent voilà l'air ngana zo mutu comme une loko za ba ba profiteur voilà profiter pour comme une loko l'air ngana respecter héritier ce azana loko te azana rien ayo luka musala l'air wana ngana o mona ide mutu valeur donc ya o mona héritier pe soka moninga en tout cas yambanga ayambanga ngai donc amona bien que famille na yaza ya ngai fona défendre ye mbongo te donc l'amour quoi siko madame na bande de son côté c'est bon c'est résolu déjà non ça bien nazaki na ya joyeux anniversaire wata tozaki na anniversaire na ye na Enigma to rena tina palin zaki très bien vraiment donc d'ailleurs on est à Paris voici amis Ange Médémonin merci beaucoup puis Roger Mwanamboka merci Ibrahim toujours qui est déjà ko chité mais lelo bana na sepeli mbali boso bana na sana émission mbali boso sana nga émission sans polémique non sans polémique oui bien mais la question de hostilité la question de hostilité tout ça non yoga c'est bon on a tigio déjà na tigio te tout ça na public au vivre en Akin oui est-ce que bima kambo eza et c'est passé na média en ligne sur au vivre en Akin sur aux ara connecté mon mboka nazo yoka balo bo rebo kabani na inosbi c'est bon on appelle au talamo na ki frère okende beta na Mwanda oui na monaki pe Jacob Day le champion Jacob J oyo azora na Vodacom voilà abeta lobi na tene de la Gombe je crois ouais abeta na ayana Kamurat Aza levé le rideau à Ayana. Na yebité, mais Arbeta. Aza levé le rideau na. Levé le rideau. Maza Ayana ko beta lobi. Siko yaza a levé le rideau na. Est-ce que na niveau ba Jack à cause ça a levé le rideau à Ayana. Nga confirmé té. Te nga confirmé. Pour na ibma mbongo. Merci. Siko.
On s'en a média en ligne ou pas? Mais on a pas sur information média en ligne. Explique à bon temps. Bazolo baki ba misa wera bakimi. Yango on a les sous. Voilà. Que les sous. T'es coquille papa. Na lobby déjà 3 informations. Yo habité journaliste écoutez c'est bauti go funda pas mon mboka. Mon l'artiste. Fallait poupa. Point. Yo journaliste écoutez c'est. Point. Na bi journaliste en route pété. Na bi pena muta fundi été donc ba on se tourner na ba ngote. Muta fundi za l'artiste fallait. Na bi été. Pardon? Na yebi été. Mais l'artiste mouné fallait té. Te na yebi été. Oh, confrère on défendaka. Na yebi été. Mon mboka mo ni olo bako. Pe d'ailleurs épargner na makambo ya justice. Omoni makambo so za justice yoka. Makambo so za na justice baloba ngo na te basala ba commentaire te parce que justice a tranché na nous te. Il faut de la justice à sala musala na ye a tranché là vous pouvez avoir la parole mais pour l'instant il faut s'abstenir ya loba makambo justice. Omoni biso bato wenge. Yonga linga wenge. Po wenge toza mibali. Wenge tozala ba nerf solide. Wenge so kesa bibali banda wenge zala tangalanga un seul ministère wenge obe leader a wenge oyo akangisa mutu o afunda mutu na justice. Un seul leader ya wenge ministère wenge oyo afunda mutu na justice tangelanga. Azate. Mais wenge toza bato ba finga biso koleka. Ba finga papa chéri jibem piana na niveau moko ba ti o abeli liboma. Le roi de la forêt wera son ba finga yeti na mwasi na yeti na bana na ye. Petit le ba continuer ko finga ye. Le roi de la forêt a beta banga kara Joseph Kabila. Faire gola ba finga ye alele kina ye ma bele loba ma faire gola Jésus de Nuance a beti ango kara. C'est ça un homme. Héritier Watanabe, Gogan, Bafinga etina ndaku na yo avant na ndako a 2 chambres salon, aza solama peka, aza nyonso tout ya mokili balobi na ye. Héritier Watanabe tant qu'un homme, abetango karati lelo. O comprendre, nga mo pire ojo bafinga nga na bandenga nyonso tout, na landaka bango te pe na okangisa mutu te. Donc pour dire que wenge biso to mibali. Basi nem to baswa na pamba basi bali ko kangisa batu pamba basi bali ko funda batu na justice mais mobali un vrai homme akangisa mutu te parce que to na monde akota koli oye so yo ko finga ngana ele okara okoma journaliste pas ça la investigation Barbie paraît investigation. Bon, quelque part on dit souvent que la vérité blesse. Donc voilà pourquoi il s'en qui traduire la justice puis dans 2 semaines à prouver que ça va preuve papa ngana bitu ba mama betela ngana na yebisa yo ya ngana yebiso boye est-ce que c'est d'abord bien un artiste kangisa journaliste en tout cas na commentaire te mais ngana yebiso ndeti biso kana biso bana wenge to ba mibali les hommes wenge nous ya solo kini e bouger banani oyo tokoyoka na sango bajeno mango kitoko bonzenga bana ngoma bana wenge muzika nzambe bana ngoma mitema pembe jibe mpiana mwana wenge muzika wera sone motema pembe yo tala wenge eza wenge ko banda ba présent na biso ti lelo oyo mutu moko takangisa mutu quel que soit benjir nyonso tout bafinga batonga baloba epa ya mese radio totwa babimisa ye moyibi baloba ye escroc bondo bapréjugé ye très méchant pona likambo akokamba lingoma ipare abetaka miziki na ye na nsima ya baninga etikali bakangana kuruza lokola babakaka mesia wera te niveau bafinga wera son na mboko bafingi wera son kara bango mo bakoma bafani niveau bafinga papa chéri jibe mpiana kara abeta bango mama na kara lelo bango bakoma bafani bafingi frère bafingi héritier bafingi JDT bafinga mais mwana wenge jamais kangisa mutu eza mamba bibali
mobala lela moi mobala lela pamba tiens mais moi mobala lela raté yo ozana ngambo journaliste to ozana ngambo na yebi makambo na pe te nga na baka moi mobala lela raté moi mobala lela raté moi mobala lela raté vérité blesse mais faut avoir maîtrise ça la maîtrise et le bas mais j'ai 30 Zala na maîtrise. Zala na maîtrise. Puis Roger mon mboka alors maîtrise. Mais puis Roger mon mboka artiste na biso. Comment va se comporter là? Net ne pas. Ah, ceux qui bazo attaquer ba journaliste d'investigation. Comment? Non, moni lelo kosa le cas et comme trop na musique na biso. Donc bato ba kosa bato trop, ba kosa le cas et l'équipe trop. Il y a un moment où on doit supporter la vérité. Si on meli kosa le kanayo, un tel lelo, okomo lela, okomo kansa batu, okolela yo nanani, yo kosa batu, c'est bati meli yo. Et ça on va kosa ta. Artiste na biso lelo, il faut ba un exemple ba papa Taboulay. OK. Ba un exemple ba Franco Luambo Makiadi, ba papa Lutumba ba Madilu système, ba un exemple ba Carlito là ça va débat ba. Ba un exemple ba Pepe Kale Ampagne chante. On comprend. Par exemple, Werason Igor, le roi de la forêt. Par exemple, papa chéri Jibem Piana. Il y a grand-père Benz Bozi Boziana, il y a Nyosh Nyo Kalongo. Par exemple, il y a bêta musique à solo. Musique Oyo. Par exemple, papa Wemba le Kourou. Par exemple, King Kester Menea. Par exemple, mère vient de mon fléri. Par exemple, Nena Nengandoule. Et Kofolomide. Par exemple, Nengandoule. Pour Véwana. Ba beta ka musique moi le loin des mouvements exemple vient na yebiso ke soko bon di matin ndule viana beta kana kala ya lelo to me ya kala so bon di matin c'est que ozano obi musique te ya lelo ne na yo raté ya lelo via comme trop molili o comprendre siko ya kala na ndesa ki penza ke ndule donc ba vie wana na tangi kombo ba beta musique o lelo etikala ba chef d'œuvre lelo so vando o ganzo moloko na botama na sokeli ngakanga te mino na zina mokili ya nzamba tako eboyinga piste plein lelo so yo kinze moloka koyoka sango oyokani sango ya lelo mobala yezoba ayezoba non donc na biso so kinze moloka mama bolingwe eyingelinga Ige pabito na kwa imakal so betira be batu bakoti piste so ko yoki banzambo lokola ba ataba fininga ataba tonginga danete mulanga okolanda kateo ngana lela nani batu piste so ki banzambo lokola zuli la rose verte qui n'épargne pas batu plein la piste so ki banzambo lokola moi si Azali lokola caméléon. Oui bien. Yanan. Emelia. Emelia. Ah mais Yanan ni wanakuna. Voici. Azali lokola caméléon. A changé kamibali. Ndenge caméléon change kabalangi. Gobe moi si na mobali ekakakate. Valère moi si na ndako ya libala. Si on dit que c'est un chef d'œuvre, c'est ko bandira pou batu na pisse. Et bon so kinzembo bolingo ya dudu eleki sentiment. Nzoto nyonso ekoma kolenga. Nema lolangwe kanganga na nzoto motema ekoma edisikelinga. Pour dire que au moins muto zanae mbiaka. Mbiaka. Muto zanae mbiaka. Mais to ki na biso na suka émission na biso to ko retenir nini. En un mot, Werason a déjà de retour à Kini. Pourquoi Bopé Sabiso ba couleur té tout le monde a rappelé l'artiste Moussou dans le centre-ville on a au Tchaliba c'est vrai que vous mettez appelé toi papa toi est qu'à lobby mais Werason OK c'est comme qu'à lobby mercredi le toi jeudi Mbala moto ba nous passe ba couleur mais faut ba couleur on est là pour beaucoup de fraîchement de l'Europe nenga toye boye répétition na biso tout na répétition za la wapi répétition tout le monde répéter na Kimpwanza na ropa Kimpwanza et pas y avait nabiso archi daniko o comprend toza wana na rompo ki mpanza ba fanatika maison mère to kutana wana et bon point nini le bandule to bia ko somba espace te pour na cha marambutu wana ezaka ngasi on a répondre ba lobby te ngasi ko ba lobby ne na répondre ga été
bon balobi te ngana tourner pourquoi le roi de la forêt mokili mobongwani mingi tokomi kozonga na ntango ya Sodome na Gomora Kinshasa ezalaka boye ete ntango akinima lebo tokoma nde ekobomana tozangi solidarité basi mibali bakoma kobela diarrhée verbale maladi ya tubatuba e mama merci beaucoup tubatuba nga tubatuba nalingaka na ngango to balobi wana nga na ye toyokanaka te donc nga nalingaka vérité réalité eza ke Werason n'est pas incapable osomba ici quand il y a répétition viens dans Serge Maloka est-ce que immeuble où Werason na ville wana babi paraître balobi kutu na le répondre mais comme ça il paraîtrait conformément à l'écanaga le bezara na lokuta na répondre na balobi te ba il paraîtrait conformément le bezara na lokuta ken piano mon frère balobi na ba il paraîtrait on na yebi bango te voilà mon mboka to retenir nini na émission na biso chérie viens ça va chérie ça va oh bébé aussi classe ça va vous avez étudié on a dit quoi à l'école vous avez étudié quoi ah vous avez étudié hein allez voir à la maison salut maman de ma part hein ok voilà puis Roger mon mboka na bana ambiance les gars na kaka boy puis Roger surtout quartier na yo ba petit balinga moi beaucoup si et puis quartier moi ya calme talaka héros moi mboka bana poto na bana ya Afrique bako retenir nini c'est vrai le roi de la forêt zongeli biso déjà na mboka Igo de la forêt azongeli biso na mboka ba zela nini au juste morote à con ba programme en voyage trésor lumière tout le monde a les sous-soutés azali qu'est-ce que en tout cas merci na binoto bo talibiso merci na ne bolande mission à retenir seulement que Werason le roi de la forêt na ba poulen est déjà ba regagner Kinshasa donc Kalaté toujours reprendre avec ba répétition na biso na rond-point qui poinza et na place qui poinza nde to répétaka après toujours se préparer pour na aucun de Kolwezi toujours peine en voyage mususu ba na Pointe-Noire toujours se préparer pour na Yakuna et après donc il y a beaucoup à faire quoi il y a vraiment beaucoup à faire avec Werason le roi de la forêt l'album Morote arrive très bientôt Werason travaille arrache-pied vraiment pour vous satisfaire. Et tenez-vous prêts parce que vous allez danser avec le rythme de Werason. Voilà, merci mon frère. Donc merci Nabatutu. Bana poto na pesi binombo teatro Yannick Kini ya Rombox. El prof Gilles Yale, président d'Arli Mongou, le manager brésilien. Donc Serge Makila, le dragon de la monnaie. M22 Fiston Ituku Fiston président Pago dans beau marché et Batutu donc Serre Nanga Sousou Senga na Lyon Shell Dantsuku la belle de Belle et Aminata Moyo Sephora Moyo na Lyon et je salue Clémence Mambi Lifoa beauté zanga date d'inspiration maman na Messi. Je salue Espérance Lintole, ma fille. Pourquoi pas, félicitations à Francine Bolingo, na Emerald Ndenga. Votre diplôme m'a beaucoup honoré, quoi. Donc vraiment, bon bon marché, surtout. Na PCP espace chez fils. Bambote belé, ben, na PC Bambote. Et tout quoi. Tout boza vraiment au Bolingapso. Brino Machuda na Kacha Mwanda. Brino Machuda Bambota trop. Savane Moiti, responsable ya ba carnio surtout ya Congo. Savane Moiti. Motema Gloria, Savane Moiti ba mbote belé. Batutu kwa balinga biso mon colonel Franck Kilanga ordre national voilà mon colonel Kiungu na bosende na bandalo wana puis Roger mon mboka ibisa biso to kabona biso na sanka premier société et en tout cas problème ezate ezala kité ezala pembe na betaki mona mai ozobunga yaka ta mona mai pas vendre comprendre que ndego nanga soki ndego na yo a lobelo vérité za lisacité vérité za mabete donc mona mai pe azongi toza pas normal toi bana papa moko donc sans problème bon retour au pays Sankara wewa toza ensemble quoi papi le presse alingi braza loko la bota mona liboso na braza bon na mito za na braza azaki na Pointe-Noire na Doluzi siko za na braza je crois Kalata okita
azala biso na kini papier le prince ouais na pesi pe mbote na petit wera de Braza wera de Braza donc pour ça na bi petit wera batu bengi président na petit te wera de Braza ouais. Merci, c'était la Roger Monamboka Auto Zoki et Tomega Pekosola. Qu'est-ce qui s'est passé Nanzela ya le roi de la forêt na ba poule na o bazaki na ba na Londres bazongeli biso moi 2 personnes bazongaki. Voilà pourquoi Roger il fallait éclaircir biso. Alors ce beau s'appelle la émission na bino, le réalisateur de cette émission Arnaud Azagi Bongo na assistance à émission na biso et puis bandeko tout batali biso Bruno Lubika Aline Mwimba na Paris on a bossa na raté Tatiana Bitono na ngambo Braza Olivier Doumou l'honorable Gaëtan Kodia Boza Ebele Bruno Lubika mbongo ya propre vena biso to la fort en tout cas Boza Ebele botala rabiso puis tout le monde à la prochaine de cette émission. D'ici là portez-vous bien, bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.